Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon début de semaine, Pembo Telabino Nyoso, Bolula Kolanda Journal, Peuple Pona Peuple, Info, Lingala, Nalumbango Tofongoli, Basangola Biso Nangamba, Présidence Mosengel Koueba, que chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à week-end et l'équipe n'a sommé à chef d'État et à communauté à Afrique de l'Est Oyo et le cas qui kuna na Bujumbura, témoin à événement héritier Mapinde. Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à week-end et l'équipe na sommet ya EAC et pa wapi ba chef d'État ya sous-région nyonso ba participa ki na maloba na bango kuna to ba résolution ezwami ba sengi ke ba hostilité nyonso eye bana kosila boye ba FARDC elongo na ba groupes armés oyo bazali engagé na front na est ya République démocratique du Congo pe ba sengi déploiement ya ba troupes na est ya RDC pour na compte ya communauté ba chef d'État ya EAC ba sengi na ba protagoniste nyonso bazali engagé ba se retirer na ba ligne de front ba chef d'état-major ya ba pays membre bango bazali convoqué na une semaine pe ba chef militaire oyo ba ko fixer modalité ya ba retrait ya ba groupes armés pe ba groupe rebelle après ba ko informer na ba chef d'état ndenge nini retrait oyo ekoyeba na kosalema processus oyo ekozala accompagné na dialogue elongo na ba groupes armés nyonso. Président en exercice ya EAC président ya Burundi a dénoncé violation ya ba directive to ba mesure oyo ezwamaki ensemble de longo na ba chef d'État ba président oyo nyonso bazaki na misala ya Bujumbura ba sengi na Soudan du Sud, Uganda pe Burundi ba eba na kokoba ko contribuer pour na ba troupe na est ya République démocratique du Congo pe ba sengi na ba FARDC ba faciliter déploiement oyo sur terrain. D'après Christophe Lutundula oyo azali ministre des Affaires étrangères ya République démocratique du Congo atalisi ke batu nyonso ba reconnaître que ba recommandation oyo esalemaki na Luanda to pe na Nairobi ezalaki bongo respecté te pamba te communiqué il y a le 23 novembre oyo ezalaki vraiment respecté te na ngambu ya ba M23 oyo bazali ko se moquer na batu. Nation Moussous Wasengal Koeba que Monseigneur Donatien Chaud, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senkola Mokuse, à Salé qui point de presse Moko, week-end et l'équipe pour la Kolo, Bela Batu Oyo, Bazo Finga Cardinal Ambongo, na réseaux sociaux suite, na Malobanaye, na messe, ya Pape Bolanda, Monseigneur Donatien Chaud, le micro, ya Info Lingala. Mpote Cardinal Azwa Maloba. Ezalaki exigence ya protocole ya pape programme ndenge salemaki et puis salemaka bongo bipai nyonso papa lekanaka na nsima ya messe archevêque ou évêque esika oyo papa yambami akozwa maloba na ntina se moko mpona kopesa papa merci et puis azalaki na minute misato kaka ezalaki mpe na esika oyo elengeleki mpo te président ya Senko o azali mokonzi ya episcope nyonso azwa maloba ezalaki kana esika tozali oyo pona koyebisa papa oyo asengeli koyebisa na kombo ya ekolo mobimba ba journaliste oyo ya mayele oyo bazali bato bamesani kosala baanalyse bakota pe na nzela wana bapesi ye maloba pona 3 minutes Vatican muta exige yango me kozangonga ya kosala discours en plus ya oyo asengeli koloba mpona papa mpona kopesa bato nyonso merci mpona koloba situation à est ezali kopesa impression que cardinal ezali na souci ya bato ya est te
ya mawa. Yango wana awa na zima loba na lingi vraiment bana Congo bayeba te cardinal azana likambo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi te. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakiro Tshisekedi a Ponamaki marraine. Il y a 6e promotion, il y a école, il y a renseignement militaire édition 2021-2022 week-end et l'équipe Stéphane Skande Nathalie Kaila Rapenda. Au total, 185 officiers à renseignement militaire, bazwa ki ba brevet ya fait ya formation na bango na maboko ya Denis Nyakiro Tshisekedi, épouse ya chef de l'État na occasion ya 6e promotion ya école ya renseignement militaire édition 2021-2022 na centre supérieur militaire au Ezwami na commune ya Ngaliema. Distinguée première dame Denis Nyakiro Tshisekedi a témoigné ki na occasion oyo soutien na ye epai ya ba vaillant militaire au bazali ko défendre intégrité territoriale ya nation kokende tina kokufa ya vie na bango na guerre injuste oyo bazali ko imposer biso epai ya Rwanda. Pour la ressource naturelle, il y a République démocratique du Congo. Pour na Denis Nyakiro Tshisekedi engagement ya ko servir na série ya drapeau national ezali motif ya fierté kasi pe lisusu ezali marque ya courage exceptionnel ezali vraiment source ya inspiration pour na sens ya devoir pour la population et particulièrement jeunesse na biso et le baki bongo première dame Denis Nyakiro Tshisekedi azalaki na esengo ya makasi komona 5 femmes na kati ya 185 lauréats oyo ya 6e promotion oyo kasi lokola pe mwasi amitunaki pona nini to faible boye ya représentativité ya basi constat ezali général na ba force ya sécurité et lobaki bongo première dame Denis Nyakiro Tshisekedi talatina appelé qui epai ya ba autorité militaire ba se rassurer na présence féminine ya ba service différent ya sécurité ba impliqué davantage basi na opération ya zone ya ba conflit kasi nyonso ekozala pe lisusu possible soki mwasi ye moko a comprendre que azali na capacité ya ko servir mboka na ye na domaine oyo pour na chef d'état-major ya FRDC Christian Chiwewe a exhorté ki ba lauréat ba mettre ba connaissance au bazui en pratique pour améliorer service et renseignement dans la République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyeba qui est effectif yaba officier oyo ya renseignement ezalaki 256 185 réussites bakisa 5 distinctions 36 échecs 33 ba abandonnaki pe 2 ba kufaki. Coordonnateur, il y a plateforme État de droit Victor Bosoku à Sanrolaki Weekend et l'équipe dans le district ya Tchangu. Il y a événement Edi Imbani. Bon, on a des détails. Ah oui, Tikana Bisabino Tchangu et Ningana qui dimanche 5 février na ba 13h na ndenge ya kosakanate tango coordonnateur ya plateforme État de droit mwana mboka Victor Bosoku et Kaka l'homme du Saint-Esprit bakiselaka l'homme de NON veut dire non akenda ki corrompre devoir civique na ye bana Tchangu bakumba kiye malembe na baloyembo mabina toujours fanfare na pointe tikuna na epe elike ya Kingasani na centre oyo wapi aponaki po akende ko s'enrôler kokota na ekuna chef ya centre ya seni ayambaki ye kitoko bapesaki ye esika ya kofanda mbala moko a remplisaki quelques formulaires na sima bazwaki ye photo kitoko après bapesa qui est carte de lecteur tango kaka abima nango libanda boye bana Tchangu bagangi na micro ya info lingala boyo kayemoko Victor Bosoku ndenge alobi lelo tozwi carte na biso ezalaki bongo devoir na biso accomplissement ya devoir na biso civique oto benga on a lopoto pour permettre biso to s'enrôler pour to pesa lisusu mokonzi mboka deuxième mandat na 2023
pe koyebisa ba membre nyonso ya plateforme état de droit ba s'enrôler massivement pour permettre à biso to accomplir mission na biso. Biso to sali yango kaka pona ambition te parce que tozali bongo plateforme oyo eza ko soutenir vision ya chef de l'État. Et sengeli to s'enrôler massivement pour topesa ye deuxième mandat. Moko ya bana changu apakisa kiboye. Azana mpaya te na kata changu. Amona ndako. Kopesa ye maboko na biso. Totindika ye malembe. Kino to atteindre ba objectif. O ezali bongo kokende na Assemblée nationale pona kozala molobeli. Ya bana chaku tope molobeli ya peuple congolais nyonso. L'homme de NON a koti masolo yango bobonga makadesha po alobi na bana changu nyoso soki bapesi yo liputa lata bapesi yo biloko kolia lia kasi rendez-vous eza kaka na urne epai wapi yepe ache moto na ba élection ya 2023 na yango soki bokopona moto azase moko l'homme du Saint-Esprit Victor Bosoku et kaka bana chango balobi candidat na bango eza semoko Victor Bosoku l'homme de NON. Présidente ya ONG Commet Espoir Madame Mouota Luzolo Marie a salaki pe descendre na province ya Kwilu pona ko se faire enrôler a yamba maki kitoko et pa ya babas na edomi bendelo ngwanza hérité mapindemi. Maman Mouota Luzolo Marie, présidente ya ONG Commet Espoir, Yanga, Yayo, pe ya biso nyonso, akitaki mikolo eleki na bamboka ebele na province ya Grand Bandundu. Objectif ezalaki ya liboso ko se faire enrôler pe kosolola elongo na population avandi na bacoin oyo ya République démocratique du Congo. Pambate ezali vraiment mabele na ye, azali soso ya mboka, mwasi ya bwanya, mwasi ya mayele, tango nyonso akitaka bisika oyo pona koyoka eloko nini population azana yango pe ko partager moi eloko azalaka na yango. Mama Mouota Luzolo Marie na kolongwa na ye na ville ya Kinshasa. Mama Mouota Luzolo Marie akotaki na mboka lokola Kabudi, bongo alekaki pe na Kanganzadi, epai wapi bisika nyonso abandai koleka, population azalaki na esengo makasi, pe balingaki kotika ete ndenge kaka bino moko bozali komona na Kanganzadi kuna, akabolaki ba varese epai ya bilenge, apesaki bango ndenge nini bakoki kosungama, ba nyonso balingi kobeta lisano ya ndembo. Bosimbake Mama Mouota Luzolo Marie na sima ya Kanganzadi akitaki na ferme le mangier epai wapi ONG Commet Espoir asali mosala kitoko bilanga pe biloko ya ndenge na ndenge ezali kobota kuna oyo population akosungama na yango pambate ONG Commet lolenge bazali kolona bakolonga vraiment nzala awa pe bato bazwaki biloko ya ndenge na ndenge bapolo bavares pe biloko mosusu oyo ekoki kosunga population babika katango nyonso na yango. So ekipe ya Nova Star na bana bantu pe remercier Mama Marie Mouota mais pesa petu bavares na balo. Mama Mouota Luzolo Marie atambolaki lisusu bamboka misusu lokola Kulundu 1, Kulundu 2 akendaki pe bamboka ebele kino na village Lumbi epai wapi abongisaki po na kozwa carte de lecteur na ye na sima ya ko remplir quelques formalités. Mama Mouota Luzolo Marie azwaki carte de lecteur na ye na esengo ya base nyonso ba accompagnaki ye boyoka ndenge alobi. Passage obligé. Naye awa pona kozwa carte yango na sengi na bino nyonso okende kozwa carte oyo po eza très importante okoki kolongwa awa okeki kwiti okutana na ba barrière ebele kasi carte oyo ekoki pe koede yo na yango bino nyonso bokende kosanrole po carte oyo ekosunga bino na makambo ya ndenge na ndenge. Sima azongaki lisusu na ferme le mangier kunande ezali vraiment fief na ye epai wapi tango nyonso azongaka pe population bazali komona misala bazali kosepela na ONG Commet Espoir na ndenge bazali kosala. Mama Mouota Luzolo Marie azali moto ya pambate, azali vraiment moto oyo azalaka tango nyonso pene ya population aza vraiment espoir pambate. ONG Commet Espoir ezali yanga ya yo pe ya biso nyonso.
Président ya fondation Kitambo Bomoko Steve Chibangu Ngoi akendaki kosonrole weekend eleki na commune ya Kitambo héritier Mapinde mi Francis Kanda ba pesi bino ba détail. Commune ya Kitambo pe district ya Lukunga eyindaki na ndenge ya kosakana te weekend eleki population ba yaki na ndenge ya kosakana te pona ko accompagner Chibangu Ngoi Steve oyo azali président ya fondation Kitambo Bomoko komema na centre ya enrôlement lokola azalaka moto ya bato botela bino moko population ndenge batondaki na siège ya fondation Kitambo Bomoko pona ko accompagner ezalaki esengo makasi après rassemblement mbala moko carnaval et salemaki na ba avenue minene nyonso ya commune ya Kitambo population azalaki vraiment mobilisée pona komema mobali ya bwanya mobali ya mayele Chibangu Ngoi Steve président ya fondation Bomoko kino na centre ya enrôlement mingi penza na école Kimvula na commune ya Kitambo epai wapi Chibangu Ngoi Steve akomaki na sima ya ko remplir quelques formalités azwaki carte de lecteur na ye pe base nyonso ba accompagnaki ye ba tondisamaki na esengo. Bosimba ke démonstration ya force ya Chibangu Ngoi Steve oyo azali président ya fondation Kitambo Bomoko ezali kotalisa ke azali vraiment mutu ya batu pambate lit na ye ezalaka pona développement ya commune ya Kitambo pe district ya Lukunga ndenge ya mesana koloba ensemble rebâtissons notre pays ezali bongo slogan na ye pona koluka développement bisika nyonso population avandi makambo etambola kitoko esengo oyo population ya Kitambo pe ya district ya Lukunga talisaki et monani vraiment que Chibangu Ngoi Steve azana etuluku ya bato na sima na ye na nzela ya makanisi na ye Kitambo ekobonga Lukunga mobimba pe eko se développer. Maître Yannick Lutunu Lukubika sangisa kibasi na ye les amis de Maître Yannick pour na kobeta masolo cérémonie et salemaki na commune ya Kalamu mukola dimanche 5 février Nathalie Kaila Igon Tsingi bazaki simasima na compte ya Info Lingala. Les amis de Maître Yannick Lutunu Lukubika bazali kolala pongite toujours actif pona koyeba nini ezali kolekana awa na funa basangana ki ebele ensemble nandeko na bango Maître Yannick Lutunu Lukubika basolola ki masolo o etali structure na bango les amis de Maître Yannick na même occasion ezalaki pe occasion pona kosala campagne ya sensibilisation vis-à-vis ya bandeko ya funa oyo nanu azu carte de lecteur te akende mikolo ezali kopusana les amis de Maître Yannick Lutunu Lukubika baza na posa ke tango ya maponami ba voter bongo utile ba stratégie ya bele oyo ba peseki pe bayokanaki ensemble na Maître Yannick Lutunu Lukubika mokolo alelo tokutanaki ezalaki na cadre ya campagne na biso ya sensibilisation vis-à-vis ya bandeko na biso ya population ya funa et lelo tomoni on dirait enrôlement ngo ekosala mwa na ndenge ya kokita yango les amis de Maître Yannick Lutunu ba decidaki kobenga bandeko baya tosangana lelo pona kopesa bango su mot d'ordre tango bakozonga bisika bazaka na ba base baye bandenge nini bakoki kosala po bato ba se faire enrôler massivement et puis toaki na moi quelques points ya makambo etali ndenge nini ya kokumbela structure na biso donc journée na biso ya lelo ezalaki spécialement pona yango donc osenga na bana funa nyonso tout esika bazali en particulier les amis de Maître Yannick Lutunu oyo bazali kopalanga na funa mobimba 25 jours bapesaki biso o babakisaki biso ya kokende ko se faire enrôler na CNI et comme kokende na mwa katikati yango to kosenga bisika bozali yo oyo si osanrolaki tuna voisin na yo tuna ndeko aza na pembeni papa mama elenge aussi se faire enrôler to sala yango na kanisa na mikolo mikoya to kotia dispositif moko eko banda kolamusa batu kokende kosenga na bango bakende ko se faire enrôler massivement. Les amis de Maître Yannick Lutubika bazwi nyonso na maboko po structure oyo ekende se liboso pona Maître Yannick Lutunu Lukubika oyo aye kopesa bango ba vision mususu pona funa talati na soutien na bango epai na ye.
Na masomo mususu bosengeli koyeba ke apôtre Fernand Mingili ikukumu a salaki samedi 4 février na communauté les gagnants d'âme kuna na commune ya Bandalungwa vernissage ya livre na yebola nda ba détail. Guide prophétique né ezali titre ya livre ya 246 pages oyo apôtre Fernand Mingali ikukumu akomi pona bana na nzambe vernissage oyo e bandaki na mobange na prière na sima numéro 1 ya maison édition Livingstone House et sika oyo wapi livre ezalaki édité pasteur Zachary Sevekese Ikombo oyo na nkambo na ye azwaki maloba e pai wapi encourageaki bato nyonso balongola kobanga pona bakoma livre po bango bazawana pona kosunga bango kozwa na ye maloba révérend André Chisauye na ngambo na ye atalisaki na bana na nzambe ndenge nzambe alingi oyo nyonso azakolakisa na bana na ye esengeli bakoma yango po mokili mobimba baye basolo na kotanga yango présentation baptême vente ya livre guide prophétique et salemaki epai na yemoko archevêque Dieudonné Kaleta na micro ya info lingala boyo kayemoko mokomi ya livre guide prophétique apôtre Fernand Mingali ndenge asosoli na micro ya info lingala ndeko papa ndeko mama yo mosali na nzambe bino bato nyonso boza na posa ya kokoma livre oza koyeba te ndenge ya kobanda esika eza se moko na maison d'édition Livingstone House oyo bakosunga yo na makambo nyonso kuta bango na avenue Douarou numéro 4 quartier Yolo site na commune ya Kalamu to obengi bango na numéro oyo 09 968 609 09 968 609 oza mobimba. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA. Tozali ko continuer dossier na biso na oyo etali bongo 30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Et senge boyeba ke société oyo e botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa ki bongo licence ya exploitation na oyo etali bongo ba vol commercial pe vol ya liboso e salema ki bongo le 26 décembre 1992 le loto le Sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blattner avant même création ya CAA azota le sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi na bandi na groupe Blattner depuis 1988 ba engagé ngai comme informaticien attaché na coordination financière. En fait, nazalaki na rôle ya ko centraliser ba données nyonso ya groupe ba données financières consolider yango et puis ko distribuer yango na ba konzi. Après ndeto yo ko sala département informatique na sangani na baninga to sali na Cobra to sali na Kobega to sali na ba groupe nyonso ya patron et loko ezalaki ya moto ya pa na biso c'est que ya kokutana na patron oyo asepelaki mingi na informatique alingi ba ordinateur alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie et salisi biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala
na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti sikoyo tozokontinue kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo fo tosala makoki ya bato oyo fo basengeli basala mosala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa bato oyo bayebi kuta ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bescale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala kobomba badonnées et tout ça eloko esepelisi biso yango wana ke ntango tozokutana na bato oyo ifo basala na biso bazalaki na esengo ya kosala na biso mais kakatelo mosusu elaki tel que tokokutana na bato oyo balingi koyeba te informatique azokosala nini informatique ezosala nini mais ntango baye komona facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur bato ebele lelo bakomi kosepela na mosala biso tosala na compagnie bino moko boyoki 30 ans ya expérience expertise evandi na service ya aviation pe qualité ya service ezali incomparable CAA azali kosala bongo esengo ya RDC pe azali toujours kovaloriser ba congolais na secteur ya aviation en tout cas lelo toza na fierté pour lelo CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Agence Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga ba congolais na masolo oyo etali bongo voyage surtout na oyo etali Schengen ya zobetango dada Nathalie Kaila. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba aux visa Schengen. Vous sa confiance ya sûr agence Eric Travel droit ngara binde na pisaki. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique, eza mobimba na France, eza mobimba na Italie, na Schengen mobimba. Avec $1000, on peut se faire confiance, yo ko tambo lokola rabi, noto ekomi une réalité. Bobo sanate, yo ozape na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana, eratakate, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP, yo oza na Tiangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya funa na diagonale ya commissariat la police, côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezo mema bino likolo, bokomela pema. Voilà kozala la santé kitoko boye ba potopoto eza se moko na République démocratique du Congo Protiva Piango et bongisa mi pona bino Stéphane Skande. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na mali comme ni moi ezole la makasi bo ezole kanti la balabala. Yeka boye alia na pasi mwanoyo. Mwana ko alia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protiva. Butala ekola linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protiva. Bina kuna chimakate. Aha!
bébé toke bana bayi yango chante kitoko nzoto makati mboka mobimba etite yingi yo ha Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Dans la communiqué écologique moko abolanda lecture non. Famille Tuvingila, famille Kipembe, Belis, Nicole, Jolie, Pape, P, Enoch Kipembe, Bazana Mama Makasi, Yakoye Bisana Bandeko, Baninga Pe, Baye Banina Bango, Liwa ya Maman, Yaya Pe Koko na Bango, na Kombo ya Marie Mayako, Oyo Akufaki Mokolo, ya mercredi 1er février na hôpital Saint-Joseph na Sima ya Bokono, ya Tango Mokusi. Programme ya Matanga Ezali Boye, jeudi 9 février, veillée mortuaire, Ekosalema na église Seboko Lemba Matete, référence entrée Kiyimbi, de vendredi 10 février, Nzoto ya Mowei Ekobima na morgue ya hôpital Saint-Joseph, Pebokundami Ekosalema na cimetière ya nécropole entre terre et ciel. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Marie Mayako. En attendant Nzoto ya Mowei ebima na morgue, matanga eza kosalema na quartier Batende 17D na commune ya Matete. Merci Arité Mapine pour la info ya ba journal tu conseil so ya onde pesinga nzela na boucler journal ya peuple pour na peuple merci na igong singi wazala kina sima caméra montage sima makina Fabrice Lundo mi journal ya peuple pour na peuple zaka supervisé et pas na yemoko Héritier Mapine mi bande ko botika la malamu to kutani bongo mikolezali ko ya au revoir. Eye lisusuwe bana Équateur mambenga en général pays ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.